Davina Apua Yaba Davina, une Française surtout perdue en RDC. Davina Apua Mosi Nzambe, 3 fois mère, na système kakaya kitoko, na système kakaya batela nzoto, na système kakaya otolobaka na biso chaque jour. Tokos Makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment toye lisusu na makambo Davina kandenge zalaka. Davina boti aboti mwana nini. Donc ba question eza nangoka kili bandeko na ngai. Avant to kota na mwa ba question na biso wana ya kili na olingana nu na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible, et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche des notifications pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos Makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bo vanda ngana loba nanga chaque jour ezala bien tobeta masolo bongo boza ya kovanda zo pinza kiti na yo vanda tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni mwa sucre na yo ezanga kate kote pe mosusu tia mwa eloko kolia. On ne sait jamais la famille ezala ka bien bolanda ka bemission bongo ozolia na yo kote mosusu ozolia ka kote mosusu ozomelaka kote pe mosusu ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya nani na kombo surtout ya Étoile Lune Inès TV na système ya otolobaka na biso chaque jour. Tokos Makasi. Bandeko nanga makambo eza ya koyinda kandenge na lobaka nanga chaque jour. Soki makambo eza ifoto ya tobete yango lisolo. Soki pe makambo eza nango te, en tout cas bandeko nanga tokoya pete, tokoya pe kobeta lisolo te. Tokovanda na biso na coin na biso calme moko pas possible. Mais soki ya kolobeza en tout cas bolinga te biso tokoya na biso kaka tobeta lisolo. Bandeko nanga toutaki komona mikolo ezaka bongo. Depuis longtemps, Davina Apua alingaki na ekolakisa mobali na ete. Ebele ya batu donc bazaki na batatonnement à chaque fois que babando mona Davina Apua soki aitieka photo moko ya indien moko to atie photo ya mwa mobali moko boye peut-être vidéo au mona ka batu yango mobala Davina tellement ebele ya batu babando linga baye ba mobala Davina. Et du coup na mariage à tonton décor kandenge zalaka Davina Apua azalaki invité. Sikoyo et kosala pe que non, son mari aussi était là parce que mon bal na epé aza mutu moko sala ba business ebele hein. Donc va jaka na pamba yango sala kike tourwana azalaki. Sikoyo yango alingaki akende na madame donc bakende en couple quoi. Nde bakendaki bandeko na ngai nde ba vidéo ya Davina Apua eyaki kotambola na ba réseaux sociaux pas possible. Et pourtant Davina azana na mobali na ye kitoko, mobali ya génération na ye, mobali ya âge na ye, mobali moko en tout cas azozwaka pe soin na ye. Et de l'autre côté to mona ka mingi Davina na bazemi muke azu ba vidéo atie na ba TikTok na ye, azu ba vidéo atie na ba Facebook. Il y a même de ces personnes ba oloba e moi si azemi ala kisaka zemite zemi ba bombaka o boye donc moi ebele o batu ba oloba toyaki kutu ko sala émission. C'est vrai zemi ba bombaka mais eloko mususu toyebaka bandeko nanga eza que mutu nyonso azalaka na croyance na ye. Eza na batu mosusu ayebi ke fona bomba zemi nanga mais batu mosusu na ye alobi ata soki na bombi yango ezokende nango kaka wapi
liboso. Et surtout batu o babombaka bazemi na bango bandeko na nga naloba nanu eza batu oyo banseta bango, batu oyo batia bango bazemi, nde batu oyo babombaka penza bazemi. Mais mutu oyo aza na ndako ya libala, surtout soki ayebi ke na libala nanga je suis heureuse. En tout cas, je ne vois pas les pourquoi oyo mutokoki koya abombi zemi na ye, arobomba na ye te. Aolinga batu nyonso bayeba ke naza na zemi parce que aza na ndako ya libala, donc ezalaka mwa bongo. Sikoyo makambo na biso ya lelo eza komona ba bébé wana. Ba bébé bandeko nanga kovanda ka boye toye komona ke non Davina Apwa aboti. Davina Apwa aboti. Il y a de cela 2 jours autaki d'ailleurs kotia vidéo na yemoko na TikTok et puis quand même vidéo wana tcheki yango na page na ya Facebook na lobi Davina aboti, soki Davina aboti biso déjà toningaki toyeba kipenza ke Davina aboti. Nde kandenge ezalaka ba recherche na biso ba yeko informer biso ke non Davina aboti nanu te. Aboti na ye nanu te, mais soki aboti bino moko boyebi ba information etambolaka. Yango na lobaki na lobi te. Na chaîne na biso eza chaîne moko tozalaka na bato ebele o bazalaka besoin ya kozala informer, bato ebele balingaka bayeba nini ezoleka parce que ba information ya bongo yango tomonaki ata na Priska Kamunushipi. Il y avait de ces personnes au bayaki kosala ba émission ke Priska Kamunushipi aboti na ba émission na bango kutu ba confirmaki ke non Priska Kamunushipi aboti, Priska Kamunushipi aboti. Et pourtant ce n'était pas vrai. Priska Kamunushipi tawana nanu abotaki na ye témoin na bato. Mais tellement que batu mosusu ba vérifier kana bango ba information te wana nyonso ka ana kotisa nanga vidéo na salaka matière. Mais mwana batu nanu abotaki te. Yango petango banungu oyo ekomaki kotambola na lobi te. Erozala bien déjà na ya kosalela ngo émission na ya pe koyebisa batu nyonso o balingaka Étoile Nines TV ba o nyonso bazalaka wana surtout pour na soutenir chaîne na biso yango na lobaki te na ya penza to solola na bino. Pour le moment Davina Apwa aboti te. Bandeko nanga tango Davina Apwa kobota bokomona nga lisusu na koya. Bokomona na koya penza kandenge na yaka na ba information nanga ata soki eza minuit ata soki eza 23h bomona ka vidéo ya sikikokota ke non Davina aboti. Mais pour le moment en tout cas bandeko nanga nyonso o batu ba oloba Davina Apwa nanu aboti te. Moi toli na biso kandenge ezalaka boyebi chaîne na biso ezalaka chaîne moko ya bana nzambe, ezalaka chaîne moko topesaka batoli, ezalaka chaîne moko ya ba prière, ezalaka chaîne moko oyo toyaka pe ko fortifier batu mosusu peut-être bazoleka na ba moment difficile. Donc toyaka tout car na osala ba émission ko encourageaka surtout communauté na biso. Moi toli na biso lelo bandeko nanga eza pona bana basi. Ngana lingana nga bana basi mingi talaka nga pe naza mwasi. Lelo na olobela nanga basi ya mabala te. Na olobela basi ya mabala penza te, na olobela bana basi oyo nanu bakoti na ndako ya libala te. Bandeko nanga ya basi place nyonso bolandaka Étoile Nines TV, conseil nanga ya lelo eza ke toyeba ndenge nini ya kotambolaka. Ebele ya batu soki surtout basi soki omoni mwasi akomi déjà na ba 25 ans, 26 ans, 23 ans, ebele ya basi bamonaka ke bango nde baleki batu nyonso na kitoko parce que place nyonso bakendaka balulaka bango. Qu'on se le dise, âge wana eza âge moko beauté ebimaka, beauté penza efrapaka, olinga te eza ba âge au mwasi penza beauté elinga ebimaka. Sikoyo la plupart ya basi bamonaka wana bamoni ke non c'est fini ngande na liki bango ngande penza na yebi nyonso yango bomonaka âge wana omona ti muntu okenda na ba 35 ans azozwaka libala te. Pourquoi? Parce que abando mona na âge wana ba 23 ans âge ba 25 ans moni ke yende akomi likolo mibali bakoya kobala ye azoloba na bala est-ce que na visage nanga oyo bakomi ke nazoluka mobali na oluka nanga mobali te naza na posa kutu ya kobala te.
basi ebele balobaka bongo. Siko omona kaka après des années mwasi âge komi ko avancer, mwasi sikoyo akomi ka muke muke ona okende prière. Oh, toza na jeûne à 40 jours, toza na ba prière à 3 jours, toza na ba prière à 1 semaine. Mwasi sikoyo abandi mabondeli na mabondeli. Pourquoi? Parce que akomi sikoyo koluka mubali. Ebele ya basi basala ba erreur ya bongo. Yango na yeko pesa toli na bandeko na ngai ya basi. Mariage ezalaka bien okota na ndako ya libala trop jeune. Obalani na mobali na yo, bobandi vie na yo, bokomi ko savourer vie na bino. Il y a même de ces personnes bakoti ko balana na mobali lelo. Peut-être moi si aza soki na 23 ans, mobali aza soki na 30 ans, aza soki na 35 ans, balobi to vanda na biso ata 4 ans to 5 ans et puis après ça nde to banda ubota. To savourer nanu biso mibale, ebele ya ba couple basala bongo et puis ekenda nango kitoko. Ezalaka bien bozo bala na boza bana mike bozo planifier avenir na bino. Tango yango bomonaka bato mosusu okota na ndako ya libala 35 ans 40 ans bakomi kosala siko biloko ya mbangu tobota mbangu. Et puis de l'autre côté omoni mwasi 35 ans déjà nde akoti na ndako ya libala. Côté mosusu pe mobali déjà âge esi avancé nango. Donc bakomi kosala baotala soki dans 10 ans awa dans 20 ans mobali peut-être aozala lisusu na makasi ya kosala te. Yango bomona na communauté na biso pauvreté eza nango ebele. Pourquoi? Parce que ba parents ebele babalana déjà basi bakola. Siko héritage nini baotikela bana na bango. Yango ezalaka bien bandeko nanga to balana boza na bino bana mike. Bobalani penza na système moko ya kitoko. Et puis ba jeune fille, ba système wana koloba keno na savourer na nu vie na sala na nu vie bandeko nanga. Yango ebele ya basi lelo na lobaka chaque jour basi batula na ba quartier. Omona ba yaya moko ba grande sœur moko bazaki kitoko soki otaliye boyolobi o mpenza nde ba angelu. Mais si lelo babala été, pourquoi? Parce que azwaki beauté na ye wana atie yango ekomi soki nini mibali nyonso bakomi ko sakana na ye. Donc azana ta wana te ya libala parce que azomi mona ke na za mwasi kitoko na savourer na nou vie. Ba vie wana koti ko savourer yango pendant 10 ans et puis c'est fini, carrière na yo ekufi. Yango lelo bomukomi komona bayaya mosusu na quartier bakomaka bibota bota lelo abota na tata oyo mabe lobi kuna abota na tata kuna mabe lobi kuna abota na tata kuna mabe. Pourquoi? Parce que abandaki tellement ko savourer ko tia beauté na ye en jeu pour que alia ka bambongo et puis bambongo wana basala kanango eloko te ko sombela ngo lupango te o sombela ngo mutuka te o ko sala te eloko malonga te ko zala peut-être bilamba. Tellement que biso basi to linga kolata bilamba ba sac ba sapato. C'est fini 10 ans na yo ekeka boye na mai. Yango bo fongola kamiso. Bandeko nanga ya basi bo fongola kamiso na jeunesse na bino boza nango. Bon, bando kanisaka surtout pour le mariage, au kanisi aussi pour le mariage que non, je suis appelée à être une femme avec mon mari et mes enfants. Donc oti yango penza na mutu place union sozo kendaka place union sozo tambola ko yeke non je dois me battre. Je ne peux pas na kota na babilo kwa bikota kota neti batu mosusu te. Donc ezalaka moi bongo batu neti badavina aza moi sumoko elle est trop belle. Aza moi si kitoko tolo bango davina apoza moi si kitoko mais aboya na ye babiloko oto mona buzoba ya ba comédienne na biso lelo kandenge to yoka makambo aluna lelo ake bake kotia ye zemi bake ko enceinte aboya na ye neti ba makambo ba princesse Ilunga oyo etambola mokili mobimba ke princesse Ilunga kendaki mobali nde moto abengisa ye na ba poto wana aboya ki bavi ya bongo a préféré ki na ye avanda na mobali na ye na ndako ya libala. Lelo na jeunesse na ye na kibo mwana na ye na kibo jeunesse na ye amikotisaki akotaki bayaki kobala ye andimi na ye. Lelo oyo toyoka teke no ba vidéo ya Davina ebimaki yango Davina asalaki bien qu'il y a toujours de ces personnes oyo bazokota pona kolinga kosali réputation na ye. Mais mwana bato respect eza ebele mwasi ya libala mwasi alonga penza réputation
na niveau moko pas possible mwasi akanga masolo ezala bongo lelo bientôt la mama de 3 esengo to esengo te eza esengwa munene osala penza fierité moko ya makasi soki lelo tokomi kotanga bakombo surtout je m'excuse ya ba comédienne na biso ya oyo vraiment bazo se respectaka toza na ba Davina toza na ba Naomi Lufiakenda toza na ba Sylvie Eseka donc eza déjà basi oyo toyebi ke babala bango baza na bandako ya libala bazo se respectaka baza na temps wana te ya buzoba ke ba mosusu bamataka poto bazonga Davina o babala ye na bomwana nyonso. Elle était encore trop jeune. Elle pouvait aussi mettre sa beauté en jeu. Mais aboyi na yalobi te na zana ta wana te. Poto wana vomi na voyage kango na mbongo ya mobali nanga. Vomi na voyage kango na permission ya mobali nanga. Yango azo voyage ka Davina oyo ba poto combien kendaka. A voyage te ya lemba. A voyage ka mwa shobo mona. Donc akendaka ba voyage na epamba pamba neti boya ta kobota. Mosusu akobota na ina kinte. Omona kendo bota na poto azana ndako ya libala yango libala bandeko nanga bobala botika bamiloko wana na savourer na tia beauté nanga anje beauté wana ekotula mibali batulaka te mais ba o batulaka ezalaka nde basi tolinga te basi nde basalaka nini batulaka. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na mwa suka ya mwa partage na biso kaka ndenge ezalaka. Bye bye la famille et à la prochaine.